Kabila Bomimbo Karebiso. Je ne sais pas pourquoi vous ont protégé Moutouamabe modèle on a 18 ans au pouvoir. À ça, rien tous l'autoroute. Il y a des autoroutes ici. Dans la ville, quoi, la tonne, les athées. Les Aliawa, mais na Congo, où il y a une indépendance il n'y a pas longtemps. Et puis, guerre et joie qui bango. Mais, d'où s'en touche? À Tongiville, on a 17 ans. Mais chez nous, kaka ba infrastructure oyo ba investiture o bati kaka na mindele David Ewe pas sûr ba congolais ba longwa nzala soki leki na mboka bato bakomi ba zoba ba congolais bakomi ba zoba David Ewe tala Haïti to benga mboka pasi melelo eleka Congo Congo ça va avant dernier biso to leka Burundi esili okai singa na cause fier. Il y a des politiciens congolais. Alors, il faut tout bien là-bas. Anti-Valère Neti, Kabila, il faut Kende. L'autre là, Azaki, va changer de constitution, comment il s'appelle. Azaki, président, il y a. Papi Kakol n'est venu qu'après. La maison mère. Ah, il y a la maison mère? Oui. Mais comment on finit les Moutouti Wengi? Pardon. Je m'adresse à mon jeune frère roi de la forêt. Mais il peut permettre Bilo Kwanenge Wanate. Emilia, c'est ton collègue. À servir Wenge. Ça, c'est la voix d'Emilia. Asimoute komi kotinda batuba comme un niveau wana. Cher Félix, notre nouveau président, moi je te fais confiance. Ndengo lwa que sala ba nouveau riche. Sala ka ba nouveau riche pour pas sûr ba congolais ba longwa nzala soki leki na mboka bato bakomi ba zoba. Ba congolais bakomi ba zoba Kabila Bomimbo Karebiso. Je ne sais pas pourquoi vous ont protégé Moutouamabe modèle on a 18 ans au pouvoir. À ça, rien tous l'autoroute. Je viens ici en Angola, l'autoroute pleine à aussi. Il y a des autoroutes ici. Dans la ville, quoi, la tonne, les athées. Les Aliawa, mais na Congo, où il y a une indépendance il n'y a pas longtemps. Et puis, guerre et joie qui bango. Mais, d'où s'en touche? À Tongiville, on a 17 ans. Mais chez nous, kaka ba infrastructure oyo ba investiture o bati kaka na mindele ba Belge yangwana. Quand tu vas chez moi à Coquelatville, au Babin en Bandaka aujourd'hui, aucun de nos présidents a baki satama balabala moko. Nyoso kokuta kaka oyo mindele bati kaka mabulo ekota. Alors que Mundele policier oya karanga ya France, votre pays est vachement riche. Mais ça me fait mal au moment que nous sommes le premier pays au monde où il y a une devise et belé dans le cannabis. On a dollar retourné dans le Congo. Parce que la communauté congolaise va dans l'Europe mobimba. Aujourd'hui, nous 2 milliards 220 000 dollars. Na Congo pour survivre. Ba vivre, va survivre. C'est la honte. Dans la Haïti, to benga mboka pasi melelo eleka Congo. Congo ça va avant dernier. Biso to leka Burundi esili. Okai singa na cause fier. Il y a des politiciens congolais. Nandenge babomi Congo ndenge wana ba batangité après nous, bato batangi classe bazate. Rien du tout. Quand tu prends un petit Congolais à s'exprimer pendant 10 minutes en français, à Okokate. Parce que Batangité. À moins, aujourd'hui, moi, je soutiens l'idée à Félix Tshisekedi de Chilombo. Pape Sanga est le côté. Pour tout le monde, peut-être Chiliwananga. Tout le monde a été. Parce que les gens qui Kinshasa te. Na linga te comme une misère ya peuple congolais Congo Zaïre. Na linga mona ngote. Je préfère na Luanda. Mais buzo bango elandi biso tiawa. Oki ba mettre wa komi ba garde du corps nanga. D'autant na obima il faut na boaka paquet ya ba kwanza
bango bazwango ba chege nyoso bazaki na Kinshasa bakoti Luanda nazo kosa. Ils sont là quand je passe acha mon photo prêtre il faut na boka mongo mais tant na yaki na 2015 makamani ezala kité pitinanga au moins une mission to sango les riche émission bato bakotala bakoretala parce que je parle la vérité et rien que la vérité. Ce qui n'a pensé na Congo oyo nga na botamaki pe na kolaki na ba vie otozaki nango so na otala lo ba congolais ba komi ko telengana partout na mokili et comme pays oyo bato azo sambwisa yango toza na valeur à mon côté. Alors il faut to benga na ba anti valeur neti Kabila il faut kende. L'autre là, Azaki va changer la constitution, comment il s'appelle Azaki, président, il y a Obe Minaku. Il faut qu'il je me suis renseigné. Na bato ya bandu du parle bien originaire bandu. 4 étaient ba ibi qui atanga aza originaire akuna. Ba bato ba infiltré ba coacher la biso bango. Atanga peut-être na bandu. Mais aza originaire bandu te. Ba la taba combo. Des gens comme ça, il faut les chasser. Tolingi un Congo nouveau. Bato ya mayele baya. Ba musicologue bazonga. Musique na biso se kiti. Parce qu'il n'y a pas de musicologue. La kisanga musicologue moko wazana Congo ke bakeko tunaye comment va la musique congolaise. Tuna bango nyoso musicologue nani moko akobima. Nzale boma bango nyoso. Et batika achalo ba vérité. Nabi qui va vous contredire des imbéciles. Moi je les je suis le seul qui dit la vérité. Nalia que pas moutouté. Je vis de mes propres moyens. Vous comprenez? Kakol aza Drumer. Tango yo. Biso tebe Kakol, ça dit les 4 têtes là. Jibin Piana, Ouazone, fondé de pouvoir. Na Cielboula, les 4 là. Bango na bakolo wenge, tobe ma bakakol. Papi Kakol n'est venu qu'après. La maison mère. Aïe la maison mère. Oui. Mais comment qu'on finit Emilia Moutauti wenge? Pardon. Je m'adresse à mon jeune frère roi de la forêt. Mais yo peut permettre bilo ko ndenge wana te? Emilia c'est ton collègue. À servir Wenge. Ça c'est la voix de Mélia. Vois Kakol les awapi. Hein? Non, tous à la quand même battu, tous à la sincère. Mais la musique à Congo qui n'a pas bon. Et qui n'a pas bon côté. Non. Il faut m'avoir fini. Kofinga le wana eza propreté. Non, gaz T. Aujourd'hui, ce qui n'a pas besoin d'alata, conseiller à ministre ya culture et art. Makamone aussi là. Au moins va porte-parole. Bakoli moi ba onyesko. Mami il est la collection lisusu mutute. Ba chaîne onyo so collection sute bato ale kaka. Aye wana kapa boka mabanga tala kolo mabanga ye. Azo boka mutute. Uzomona. Na boki nani? Bandanga no to bandi. Je parle réalité à vie. Bato bako jijenga na makamona lobaka après ma mort. Vous comprenez? Bako jijenga na mabanga te. Ba okoma kaka le monsieur là acha mon vote mutabanda molibanga. Après ça ka c'est molibanga, yango comment coller sur un pasteur et comment coller sur tous ces bados là. Menga les sangate. C'est un mot que j'ai prononcé, ça suffit. Et comme la bataille de guerre, il faut na lukana mitoki nangai. J'ai un nom, j'ai une appellation contrôlée. B, j'ai un carnet d'adresse. Selon la Bengi, ami et frère, Laurent Sokoko. Oui, c'est moi, j'ai mon vote. Est-ce qu'on peut se voir? Akoya. Parce que je suis un grand nom. Mais si on a qu'à flatter, à comprendre que on a senga ou senga. Aoki mangai. C'est ce qui se passe à Kinshasa. Là, le Kinshasa,
journaliste moko nazali kosunga ye na poto tokoma kuna tokutani azwi telefone ye apesi nga baobenga nga tomonana me ntango nabenga ye boyebisana na douche nazoyoka moto ya douche ya 15 à 20 minutes naye kobenga 30 minutes après boloba la je suis en réunion ntango natuna un frère à moi Willy Moucheni pourquoi bato ya Kinshasa bia wana bazobwakisa yo j'ai vite compris j'ai vite compris et comment je me appelle la téléphone benga ok na binga sans faute na mais tango apeka mkongo na pasoli yango pesa nga combien mbongo na zona poto pas monsieur ya jango na nte pas moi na commencé me $10 000 amoni na grand là hein vous comprenez il y a pas de riches au Congo moi j'ai grandi en Europe moi multimillionnaire j'ai vu des immeubles de belles voitures pas ça la voiture en Europe pas sa voiture en France pas sa voiture papa mba namboka nazi okuta Porsche Benzulambula les awapi dans la vieille Europe là où moi je vis là où j'ai vécu là où j'ai fait des enfants là où je vis et j'ai la nationalité française nga le tellement au Congo wapi okoyoka mutu na mbongo mais na bourse du monde okomona ata société moko ya Congo tezo défilé oyo ezali Kinata et fils rien ozo comprendre nga na banga bato abwe pourquoi je vis groupe Tapi Bernard Tapi et koti na bourse na Congo toka Kabila na mbongo komona eleka na bourse rien mais bato nyonso toka bana mbongo awa na mboko nini Lagos ba richissime homme d'affaires na bango ba comment défilaka na bourse soko ke na Sénégal le multimilliardaire là un Sénégalais kombo na to yebi soko ke na Inde moto aleki kutu Bill Gates na mbongo azaka na Inde hein kombo na to yebi États-Unis Bill Gates partout ba comme na Congo yebi sa muta mbongo to yebi donc kaka régner quelques jours c'est fini na yebi si yo kakol à se respecter aimer là c'est un chanteur de charme vous comprenez attaquer na mbulonga na zanango la soixantaine inspiration nzambe koko yela sali nzembo pe cartonner aider yali a vie na mobimba vous comprenez oyebi mutu moko asalaka nzembo moko na Congo peut-être bobota maite mais nzembo wana ti lelo bafutaka mbongo kya mongana mutaze kolia mbongo wana ngalula mama ngalula yozali mwana ya Congo obotami na adresse ya Congo ozwa nyonso basi bakoluka kao kasi nini yokoluka oyebi nzembo wana titre ya ngalula mutu akola azofanda na Lubumbashi c'est kya mongana qui a produit nzembo wana. Le monsieur n'a rien gagné par un centime. Nzembo wana bima ba disque d'or, ba disque de platine. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Ba tchetembe ba vérifier mona na ba ça sème na ba sabam. Peut-être disque d'or congolais yango wana ngalula. Comment on te Bederos quelque chose na mona na ba nino na ba archive. Omoni makambo na zolo. Ça ne regarde que moi. Vous comprenez? Parce qu'on en a marre. Na le kutaba congolais. Comment les comme l'ambition? Nous avons bien voté. Mais tant qu'on a yembi nzembo na bato belé bakolukango. Et te kama lokola ba petit pain. Ngalula mama ngalula yozali mwana ya Congo obotami na adresse ya Congo ozwanyo sobasi bako lukaka bakede kotuna kya mongana PDG kya mongana wazola nzimbu le producteur c'est lui akozo ke banze moyoso oyo ngai na produire yango nzembo epesa mbongo yango wana. Tu vois, Nzembo Moko ya Pamba, le monsieur qui habitait Lubumbashi, qui chantait pas bien en lingala, mais Nzembo est cartonné au monde entier. Parce que vous ne connaissez pas la musique. Moi, je vis avec les musiciens. Mais comment on a la zone ba musicien ba ko zo yango
bakoluka yango lelo bakobe soki nze émission biso eleki ebele bakotala baluka batitre wana nga nazopesa oyo congolais aza motema mabe ayebi eloko te nzala eza na kati ya mabuma bato soki alamuki na nzala atelemi abandi kodisute mambo ezanga ntina estce ayebi miziki mais soki otuni lelo mutu lokola Kalala, comment il s'appelle? Musicien on a Kalala. Alga comme député Bakassi. Nabo c'est comme Kalala. Nous on allait Jean Goubal. Oui. Peut-être ya Koloba. Sokolingi, ça l'émission différente à Jean Goubal. Talaban, makambo vient à la quartier chamo voto à lobby. Osa contre ou bien pour? À couper son réponse. Vous comprenez? Actuellement, je peux me dire, je peux être fier de dire que je suis un musicologue. Parce qu'il n'y a plus de musicologues au Congo. Tikanga na s'approprier na Kombona, je ne suis pas musicologue, mais na s'approprier nango pour na meka kozongi sa ba musicologue na nzela. Na meka kozongi sa ministère culture et art na nzela. Il faut ça na ba musicologue. C'est eux qui décident. Meilleur chanteur ya no nani, meilleur album ya no nani. Les lo ba cheke ba to atangata to comment ko décider. Ba pecho neni ba porter parole ba to comment ko décider. Ba kene chiki wapi. Ba bi musique wapi. Musicien kozwaya tindi omoni onga na lobia oya osepela ta otinda petit n'importe parole na ye afinganga oyi biango Wenge. nani Ekenda boum. soka finga je porte plainte contre son président pour moi benga président soki ezaki kolor que c'est yo na ko porter yo plainte vous comprenez nga na poto j'ai mon avocat makamonga na sala na bino boza organisé te moi je suis organisé omoni le petit afinanga oyo yebi obike amona na kasute et jour ba ko keire boy ngana Amazon to porter ba plainte ako beta boloko pona diffamation insulte et injure avocat mobimba za pona makambo wana bano yanga ya mikolo batambola ka jour ba ko kanga imbécile wana à consentir. Et Ngama Kamunazoloba, ça n'engage que moi. Ce qui est loyo, Makamona lobby. Nakosi, bazung sanga vie aux okosa. Mais ce qui va moni peut-être que non à lobby que il fallait ba musicologue. Ndebalo ba Makamonga no tozoloba ke na ba biloko esami kononi. Ba acoustique. Nana za le meilleur. Bah, musicologue va couper koloba, mais il n'y a pas de musicologue. Au moins moi, j'ai le courage et l'audace, il y a kolobake, kakola me kakubanga Petuana. Petuana poto bien sûr, il travaille. Hein? Il a une famille à nourrir. Il a une maison à payer à Bobigny. Vous comprenez? Il a des factures à payer. Il paie les impôts. Aza imposable. Kakola aza imposable était na Congo. Toute la réalité à Mokili. Kakol, Aza imposable était, je l'aime bien. C'est un grand batteur. Mais il n'est pas imposable. Mbongo ya Zouaka, Alia Kanaye. Aza teke na bomba, ba okatanga mbongo me. Petit wana, na félicitaka sala Kanaye. Abetaka pe musique na le week-end. Aza musicien, à côté Kalaka, musicien. À comment jamais charpentier, menuisier pété, maçon pété. Tobi Emelia en tant que chanteur. Oui. Oyebi le plus grand chanteur à Congo. Oyebi comment là? La génération où il a Ndibiso. Là, c'est Carlito. Oyebi Carlito. Oui. Aujourd'hui à Sambelaka. Nzamba Bengaye. Kalabanzembo Carlito Ayemba. Vous comprenez? Oh, on a français, bah, mélopé. Aujourd'hui, Carlito, à Sambelaka, à pasteur, mais à Salaka, na gare du Nord. Est-ce qu'on sait qu'il a qu'on fout un dac ou n'engagé? Hein? Makamo va congolais balobaka, ils a bassesse, kako la sac en poto. Aïbi passe ya pototé. Kakola komaka wera vai sen hotel azoli ayebi ndenge ba sombaka te ayebi eloko moko te
Vous comprenez? On peut se conseil Kakol et c'est un peu de respecter les aînés. Bana wana basali wenge pour yo ya kokoma musicien wenge. Na pour Emeliate. Mais boy papa mitoki abaningati. Soki Emelia ayemba ka malamu te wenge bayemba ki malamu te yo Kakol olinga zo place wana yo zana ngote. Olinga zana honneur ba okumisa yo lelo papi Kakol papa. Il faut respecter Emelia, c'est ton aîné. Et Yaza chanteur, toi t'es pas chanteur. Est-ce que yo ne ta musique wana? Ndenge drummer. Oui, comme premier drummer congolais, tu me réponds. Premier drummer congolais. Quand pour retourner bateau, na répondre c'est ce que Molenga. Hier mutasala empire Bakuba, je termine na route. Mais en tant qu'il comme il était drummer, après Sinzembo na Inazoki. Yakae Nazoki ni samolonga ni nanga ya motema nzembo na pepe kale mutayimba ngo yena dilu mona na papi text. Est-ce que comme molonga boy ba ke mutapesa comme Nazoki o sala empire Bakuba boni biango Kakol zala mutu oko sala belle mélodie. Mais ce qu'on peut se bayemba, on peut se nani roi de la forêt, roi de la forêt, bayote. Mais Emelia soit ça nzembo na ye et que Dieu a tiré ma boko. Nzembo Dieu ça succès nani. Ya Emelia. Yo okoyeba na kate okotika la kaka ba petit ba bois kaka yo wana et siliti carrière mais aussi la jour mususu bazo le doubler ya drummer bazo petit na ye alongolo na mouvement on a style no ya robeta et comme archaïque OK. Mais le co garder ba relation zangambo mezala na batu pas la conseil na copia yo respecter Emelia une famille de 7 enfants 8 enfants a peu na jumelle na yi. Est-ce que musique congolaise n'a pas toujours fouta? Non, c'est normal ça la papa. Il faut ça là. Ana moi c'est na bébé Sinzongo, azana bana na ye, bazana shilem na bango na bobini. Baliaka, balataka. Mais okofinga ebo ipona nini? Eza mabe Kakol. Luka paix. Tu fais la paix avec ton frère. Même si albunga ki moi mouké, le pas que nazali responsable à départ na yote un point barre. Que obi ça va salité ben salité et ça salité même Bouera n'a reproché place c'est mon beau-frère m'a reproché à quoi permettre Kakol te afinga Emelia na modèle wana. Voilà, merci beaucoup. To comme la mission pe mon asuka na linga ka on peut ça concerne la musique qu'on a ba mission tout on va petit ba acoustique ba multiplier encore. Ouais. Tout kabamba les belé to koyiba qui est le meilleur. Ça dit meilleur on te pour les café rigola beta musique pour na yo o sala mayele na yo bato ba sepela na yo ko beta te po oya kokukana faire rigola to ya kokukana fali to ya kokukana na le multimillionnaire congolais Mopa Mokonzi. Non, vous comprenez? Mon père qui a la musique 40 ans. Il a démarré la musique il n'y a pas 10 ans. Au niveau se comparer. Tu veux te faire plus gros que le bœuf. C'est pas bien. Mes jeunes frères, on vous donne des petits conseils. Nakani Singa na Katapoto avec les 44 ans que j'ai. Navani na poto. Namona ki ngala kata moko. Awuti mboka wana skindele. Aye. Ennemi juré na yenga. Naza pas même na niveau ya bano yanga. Bana ya musu vana États-Unis, bana ya musu baka université, abi bana ya baza assassin. Mais tu vois, mabe yango wana, mabe bandi wana. Il faut savoir, Jibaloba, respectons les gars qui ont vécu. C'est nous autres. C'est nous qui ai fait. C'est moi par exemple, c'est moi qui ai fait la musique congolaise. Ma banda. Et je me Sabine, comment il faut boire Kabato 10, 15, 20 pour Jamongo. Vous n'êtes pas payé pour ça. Nous vivons grâce à Mabanga, le ministère va vivre grâce à Mabanga, pasteur va vivre grâce à Mabanga et partout.